kaka na liboso ya mboka ena. Et puis na ba réconciliation ezali ko salema na ba Museveni ba Kagame tozomo na suite na yangote parce que comment yo ko se réconcilier na mutu oyo a bomi bandeko na biso sans que justice et salama ezala international ezala national wana ezande biloko tobeta nango c'était lobby na milulu ekozala na Santon. Donc c'est l'on nango yangwana absence ya ambassadeur na réunion. Bon, oyebi était le colo nazalia na kota ba réunion moi mingi na ba invita nga na ba milulu ya ba mboka ebele. Donc kala mingi te awa ministre ya France à Nicolas Hulot alekaki na Soweto, tango yaki na Soweto. Étape alinga o alingaki de ezoko kisamate. Yango na moni ki président za pe patient. Si ba critère na ko ka pa ki azati na suka tina suka faut ba critère wana sala masoki na ba critère wana ezati ba critère ba anti valeur ba voleur ya ba tumoko ba dans sans morale alingaki yango te tala ba to subo musubo azana la réputation ezana la ba crime to biloko wana so ba to sali na bango yango wana président zotika tati ke makambo wana yo sala mame na yebike ndenge na nzamba afungoli Congo makambo sotelo ke nango bien malgré ça ils ont un gouvernement ou la kala ya continuité ezali président ça la bien bilo tout le monde ba œuvre ezali zo ça ma merci penza na ye président Antoine Tshisekedi Tshilombo fashi merci président Longo ni makambo ça la banzela makambo tomoni ba machine ya bilanga tout le monde ba bateau à pêche ba bloc. Papa, maman, tout nanganini eloko tozalaki kozela yango yoe pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino Power Buzz Car location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi okoki ko contacter bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba Bana Kinshasa tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa benga ndeko mobali ndeko mwasi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express po na likambo ya qualité pe kete mituka nulle part ailleurs au Kokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique Mobimba kaka epa ya bandeko ya Power Buzz Car avec impact Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso Power Buzz Car le travail des professionnels que yo oui. C'est bon?
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com, merci parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers le monde. Cette émission, tout cela pour la Congo, tout cela, Mamoueta Limbo, la Bisso Congo. Merci beaucoup. Na Power Baskar, agence au Ekiti na Kinshasa, bientôt là, vous avez pour ça qu'on loue, Mutuka, Potambola, Outi Poto, la diaspora, nous sommes en Libanda, au Kiti na Congo, Power Baskar, et ça, on a pour la servir ba course dans tout et ça pour moi cher numéro la bobenga maman Adèle Yumbo pourquoi pas na papi volcan combattant non aligné maman Adèle Yumbo maman l'air là-bas là bois kama tout ça toujours na incerta tout sur le maman mbo la biso ko incerta bon bien mon wenge boni santé calme na ngolo nzambe certes le gouvernement est sur roumé là les autres maraté l'habité les anini sala ils lelo lobby bon na penza ma gouvernement na kati so les autres maté na bi penza problème te même auto yoka ke baso ils apona ba critère président alingaki donc ils ont kokisa maté yango na moni ke président za pe patient ti ba critère na ko ka ba ki ya osati na suka tina suka faut ba critère wana sala masoki na ba critère wana ezati ba critère ba anti-valeur ba voleur ya ba tumoko ba dans sans morale alingaki yango te tala ba to subo musubo azana la réputation ezana la ba crime to biloko waso ba to sali na bango yango wana président zotika tati ke makambo wana osala mame na yebike ndenge na nzamba fungoli Congo makambo soto ke nango bien malgré ça ils ont un gouvernement ou il y a continuité ezali président de ça la bien bilo tout le monde ba œuvre ezali et ça ma merci penza na y président Antoine Tshisekedi Tshilombo fachi merci penza longo ni makambo ça la banzela makambo tomoni ba machine ya bilanga tout le monde ba bateau à pêche ba bloc belé la vie population ba oliate mais aussi merci population ba binzale sous froide ne kolekana kabila donc pour ça ko kabila zo wana bato azolo bazo tapa so la ni ata na Lubumbashi o ka kisaki ya nini ekiti ya masango kiti ba bilanga biloko ba koni so ata na la teva lo landa ni misali zo salama biloko kita bazo bongisa peuple aza ayebi eloko ezoleka peuple ayebi eloko ezoleka po peuple aza na espoir ayebi ki makambo bien ezali bana Congo toza na ko imama te patience to bachataka banda ba 30 ans ya nini ya kobunda siko tozu pouvoir faut toza patience 7 mois makambo déjà bien zélé za bien peuple congolais azo ndeko azo comprendre azana na problème te ozomona est-ce que to bazo sala mobulu bazo keno buka biloko poani biloko mati bayebi ni réalité ba recette eza série ezali donc peuple congolais a un espoir président Fachi Matadi pour l'inauguration inga 3 tout monde la délégation ba congolais belé ba kenda kuna réaction ba congolais ya fou d'ici des années ni na présence ya président Fachi na Matadi pour inaugurer inga 3 et ko permettre Congo na mama mususu bon inga 3 ça bravo na président pour ba tout ba lekaka kala nini ba ko seka moteme yira na 7 mois bani déjà ko sama ngwa inga toujours pesa nzambe asunga makambo esala mapwa ekosunga kaka biso te Congo kaka te ekosunga Afrique lokwa moko toza Afrique Sud donc bana besoin ba payer belé bana besoin inga 3 côté et au service biso pe so série eza ba recette ekota bien ba mibi bazate anti corruption ba mbongo wana ka inga na ide Congo donc lokwa ba Congo wana ba makambo belé donc c'est le monde qui président pour le changement de mentalité en biso et ça on est sûr que non ba congolais ba ko changer ba mentalité na bango to ba biso ba congolais to ko changer ba mentalité na biso bien sûr il faut congolais ko changer mentalité pour au muto aza liboso mboka aza mutu moko modèle aza na éducation moko bien aza na façon moko bien pour non violence au même ba tout mentalité congolais comme il a des espoirs nzala konyoko ma espoir ezate échanger bato atete congolais comme ça moninga nkopa donc mboka ezaki bien te mais siko mboka ezoke na nzela bien mentalité ya congolais tolingana oyo yemo papa Tshisekedi alobaki tolingana oyo même Yesu nzamba atikela biso tolingana so olingi moninga no congolais olingi mboka na yo ozana souci te mboka na yo batia bato moko bamiyibi bien eloko ya l'état to bebisa ba miloko ne to saka pillage liboso mo mentalité ça malgré er mobutu mais ne to saka pillage to bebisa mboka na se beba
Donc exemple surtout tous à tolinga Congo, mentalité à congolais tous à bolinga, makambo etinité, banti valeur. Oh muto tribu biloko wana peso bomba. Merci beaucoup Nsata. Tous à peine là papa va intervenir car on a pas question à biso. Bonjour. Ah, santé calme. Est-ce que vous avez qui na réunion tout ça? Si, nazaki na réunion. Au retenir qui na par rapport à réunion tout ça. Bon, et là on a sepelé pour la coordinateur on a propos tenaki surtout pour na biso bato à diaspora Afrique du Sud. Souci na biso ezali ba chape attention surtout beaucoup plus na biso autoza en Afrique du Sud parce que c'est très important. Absence il y a ambassadeur awa bien fait le bon on peut le voter ambassadeur azaki là il y a Afrique du Sud conseiller président de la République d'Azar mais absence ambassadeur il est venu absence ambassadeur en tout cas est dérangé biso trop parce que ambassadeur azande ti représentant na biso awa. Ce qui des histoires comme ça où ils sont très importants pour Namboka que hier azo zalate. Bon, si ceux qui ont des problèmes, peut-être assister tout sauter. Il y a toujours regretté l'absence. Est-ce que vous pensez que les Congolais mentalité va changer un jour la mentalité congolais pour changer, ce n'est pas une grande chose. Kabila a coûté temps, il a quitté. Non, tout le monde a Kabila. Surtout plus, il y a Félix Tshisekedi. On n'a rien à voir avec Kabila. Kabila, c'est déjà le passé. Et là, Félix a premièrement, va créer une stabilité sociale. Pour ceux qui sont stables, azolia bien, azotanga bien. Je crois des petites choses comme ça et qui ont aidé déjà la mentalité. Il y a un moment où déjà changer. Des histoires comme ça. Merci beaucoup. Mon message à Bakondeko Congolais. Sur le plan d'être biso par exemple, moi je suis un artiste peintre. Babilo qu'on est ba marché au réseau s'est créé na mboka. Et ça te va payer ça à l'étranger. Tout bas na mboka basé belé ao ba yebi ba misala ba ingénieur ba tout. S'il y a un marché il y a grande par exemple bazo tonga ba disons ba benga ngoni banda ba complexe ba nini ba ko organiser un bureau ko ba recrutaka ba nini ba to misala ba ingénieur ba congolais au bazar extérieur pour pas kitaka pour pas kenda ko sa musala ça fait partie ya nini. Yeah, merci beaucoup. Personne on a un message dans la bande de tout à Congolais. Comme on a Océan Babala, Grand Lion, Babenga Ngai, bon, on a fait ce message dans les Congolais, Nyonso, Bakino Nyonso, Nala Kolenga, tous à la INI. Éviter le tribalisme, le parti politique, tout ça. Tous à la INI, tous à la souci, il y a Mboka na biso. Ceux qui sont unis, tous en souci, il y a les camons pour Namboka na biso. Je crois que ma camion se change. Le numéro on a les alliés. On a tout le numéro à Sorry. Le numéro on a les alliés 068 52 34 314. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Papa Pessi, numéro naé. Nous sommes arrivés à la fin de cette interview. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous Congolais, Vivara, Mboka, Otusoli, Marambo Italie, Mboka, Nabiso Congo. Merci beaucoup, na Power Bascar, Balodi, Mituka Delix, professionnel, Ache Mituka Nj, Mituka Lix, pour les Congolais, Vivara Libanda, la Congo, au Kiti Congo, séjour à Kinshasa, au Kokipe, pour profiter, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à la fin, pour nos interviews. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup. Tous vous avez interviewé votre Kabbalah. On a professeur. Pour la journée, bonjour. Bonjour Yaya. Bon, Pépélé. Oui, présence dans la journée et à l'élo, l'invité, vous retenez une ligne par rapport à Réunion. Bon, d'abord il faut tout se peler que Bakonziango, comme au kitana terrain au Babengaka zone rouge, et puis na Lolenge Azalaki humble parce que c'est important. Yem Tazali Kokamba au Babengi changement de mentalité. Donc tant galaxie humilité, photo commissaire kasi eloko ezali peut-être motuna ya makasi totuna kite lelo ezali makambu ya est.
il y a sécurité. Alors, comme réunion, sous Zali Lobby, de Toko Beta en OCT, Torozong il a sous biloko il y a identification à recensement parce que Zali important. Et puis le lengue bazol bamarmo à impunité, mais Kasitomoni était batu oyo basala bambeba na katamboka bazali kaka na liboso yamboka ena. Et puis na ba réconciliation ezali ko salema na ba Museveni ba Kagame tozomo na suite na yangote parce que comment yo ko se réconcilier na mutu oyo a bomi bandeko na biso sans que justice et salama ezala international ezala national wana ezande biloko tobeta nango c'était lobby na milulu ekozala na Santon donc c'est l'on nango yangwana ça c'est ya ambassadeur na réunion oyo bon oyebi était lokola nazali na kotaka ba réunion mwa mingi na ba invita nga na ba milulu ya ba mboka ebele donc kala mingi te awa ministre ya France a Nicolas Hulot alekaki na Soweto tango yaki na Soweto tomonaki présence ya ambassadeur ya France na ya consul ya France na esika ena oba na ko fongola na Soweto nazaki pe parmi les invités donc c'est pour vous dire quelque part que lorsque vous avez quelqu'un qui représente une communauté, sa présence est nécessaire. Tant que et zali sabotage. Bon, yango na utilisé qu'à terme yayemo kwa bandai kobenga insulte parce que yi azali na rang ya président na lolenge président atindie awa na kati ya mboka ya Afrique du Sud. Donc ce qui est ambassadeur azalité, c'est-à-dire que à respecter présence ya président de la République awate. À moins que le lengeya yakiawa est à la officialité, est à officieux. Alors dans ce cas, on doit nous le dire. Ok, merci beaucoup. Un message par rapport à Congolais. Bon, wane zalimbo kanabiso, alors biso tozalinde batu kaka tokanisaka, c'est-à-dire réflexion et tokoti kate parce que mbo kanabiso ezali sous occupation et occupation na tobe ngakango na français un cheval de Troie azali na tête il y a l'état et nanu azaki na tête à l'état nana longwete azaka na katamboka bien sûr bat bazali kolobela biso biloko ya ba juif biloko ya ba allemand ya ba japonais mais il faut to yeba histoire batwana tang basalaki ezalaki na ba tribunal de Nuremberg salemaki pour na yeba nana sali nini nana sali wapi et puis togo sala nini pour qu'il y ait réconciliation il faut quelque part il y ait une réparation. Ok, merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver prochainement. Ciao.